Cher ami internet, na pesi bino mbote bisika bozali. Bozabongo en direct ya studio na biso ya Panja Sango ya Congo. Il y a Edino Image. Donc, na sima caméra, muto asimbi réalisation, et bongo Edino Image. Ba bonne année à tout le monde, oyo akutana na émission vraiment. Merci na abonné na biso surtout, on va soutenir biso pendant année au Mobimba vraiment. Un grand merci na bino, nzamba pambola bino, abaxela bino, o ezangi ba place bozali. Merci na invité na ngai pour les invité mo très spécial. Na Lukai Melelo, tozui vraiment on a bengue champion de France parce que Robeta champion de France, ce n'est pas facile par rapport à joueurs au Bazali, ma qualité de joueur tout ça là en France mais il est approuvé biso que a parmi le meilleur athlète de baloba en français dans le poteau na mnora le poteau. Donc il s'agit bongo Mboyo London. Je suis à London to London. London. Wow. OK. Mboyo London. Donc voilà. Et une image sur la même langage na yo mais quand peut flasher les invité la ngai au batba mon araye déjà. Donc ça bongo Yamboyo nga bien que Yamboyo London. Mon oncle. Donc autre barara, on peut ça déjà Losako. Il a kaonza komba. Losako. Il a kaonza komba. Losako. Ola kena nkema ofa kombolo. OK. Voilà boyo qui va les ndenge na biso ba ana mongo. Donc voilà, na si ba journée ba te belé za osepela surtout ba culture, surtout na yemo leader ya culture pays Félix Oazé kwa mukwa bongo monstre d'amour, on a souhaité ba bonne année na staff na Mobimba na ba musicien surtout ya culture pays, na souhaité bino, toto souhaité bino, ngai na Edino Image, to souhaité bino vraiment bah, bonne année. Information est que le 1er janvier 2025, c'est le Scrum dans les clubs Mambo na Belgique et les deux. J'ai dit les deux, na couloir Ngwanzu, Maestro Fabregas a livré biso concert pour le coup ya ba changer na anniversaire ya commune na Matete Tobo sanité Karmapa et per obete la biso concert na couloir Willis. Donc ba la Matete comme on a Mboyo déjà awa bino pe bozala kuna na ba star mususu et osala déjà bien pour na bonne année na bino déjà et bandi déjà dans les bons. Mboyo. Ouais maman. Bonne santé. Malam dembo. Boni poto. Malgré tout malili là. Au malili mais yo me sana de na poto chi. Oh na me sana ngo me yakala ti. Ah? Yakala. Bon poto akala na sika ba immeuble changer et comme il y a na sens inverse. Mundela changer agit. Ba immeuble ka otiki okutaka ya ngwa tikiti. Tout refait les bons wanité ezaka na ndengo tikira ngo. Tout refait les bons wanité mais ba immeuble mso peut changer. Ouais. Comment na rapoto na temps ya printemps. Ah, moi chaleur ezala. Moi chaleur ezala ici ko pena na yokuta na hiver donc on sait pas na ko kamota. Yebiso biso non arrivé na aéroport ezala ki non esala ki non ndenge nini que on y a-t-il sous Paris. Bon toutefois so koki ko pesa moi 1 minute de silence. Et ozana ngo vraiment. On pesa 1 minute de silence pour na ko pesa moi ba mange na bandego ba kufeli quoi. OK. On a selon na remercie tout d'abord Nzambe. Ouais, si biso mbale le devis pour te vendre dans le plateau. OK. Nazo senga 1 minute de silence pour na Serge Mignon Manata, Blaise, Master Nama. Na vie na biso Doudou Adoula. OK. En plus na président Dakumuda. Donc saute rose moi 1 minute de silence. OK. Ouais. Merci. Na sepeli pour nengo ya minga non tout d'abord awa na sepeli en kasi bon nous souhaitons les épana aussi quoi. Oh nous souhaitons les épana mais oui si c'est pression on tende nengo ya ki na aéroport na bi to kutana ki mais arrivé na au moins moi ko confirmer bi que ouvre Paris ko o leki ndetro ba o leki deuxième o leki ba tune surtout na bimi vont bi que non na comme il libanda bon collègue on peut avoir facilité ça grâce à Nzambe. Tant que tu communes na vingtaine, les non c'est pas facile. Nga kutu don na mindele ba compliqué nga. OK. Ba compliqué nga comme que l'accès lo ni boyo sala en Europe. Et na mo ngamba mo compliqué ngamba mo juste dire na ya nan. Ba tuni so bo l'accès lo ni ezo l'accès ke boyo ko beta en Europe. L'accès no téléphone na yo. Affiche moi zo la sake boyo beta na moge to bando luka to na téléphone ezo mona temba mona pandimba mo survêt na la taika ya Adidas yo mundela moni mba mo
polo na lata ezali ya monstre d'amour bisika aza na opese bambote ebele papa maele génie bamoni bamorage adidas ari na mbama mundele bisenga oui nayebi ça va d'accord abeti mamo temps na leki na nga toyozwa mpe avion mosusu toyokoma peti na Roissy Charles de Gaulle na nde boyambaki biso toesalenga plaisir mpo koleka bafrontière wana ce n'est pas facile bato bazala facilité mingi ya koleka bafrontière ezala bana basi ke biso bana mibali ok atoza na en ordre mais omonaka mwa complication mwa complication mo boye bande déjà obangisanga binzambe oyo osu nini yango nzambe makisi yango ndire esimbi te boye te nga azalakisi te nga asambela Jehova osambela Jehova mais oui ok tokoma wana donc voilà bambote na sénateur Beki babi bolamu eleki ebele pele ton fumu babona nje na bino Guy Massamba le directeur Micho Mbala Micho Mabala donc Micho Mabala wane babi le sel sozi ngana na mona ete mais les lof ma surprendre biso na plateau Micho Mabala wane sozi ya yemo monstre bon découvrir tout à l'heure bon cancer monstre mais eza nango monstre te donc babona ni na bino déjà place bozali yambo yo eza première photo yango pa na biso donc tolinga vraiment toyeba parcours na yo parce que toyebi ke obeti na la rue de son obeti na rue de son oza mo parcours mo mulayi avant comme la culture pays vie alors tolinga mo banda biso avant rue de son après ndingo ya wana banda so avant ndingo bandaki danse to art habité so ozalara danseur osala mpe makambo mosusu mais banda biso no ndo bandaki carrière na bon nga naza polyvalent na mama musique ok naza pena polyvalent bon na rue de son tobanda no na rue de son te nga na bandi nano na bambonda na baswede ko ekanga ngenge kitambo te na matete kaka kitambo te tobeti na bablaise Seguin que son âme repose en paix nazopesa pe na BCBG Mobimba ba condoléances ouais donc nga na bandi na Seguin ba Moule Chaka ba Luki ma breveté na master nga Nzimbi na master ngai Papicho Elo Baba après tant na yo longwa na Swede ya ekanga ngenge na yo comme pas templa tepelo mwana nzambe ok bambote ya trop place azali tant na yo longwe pas tepelo nde na yo comme asko na rue de son mais na rue de son to ko beta siko na ba Charles Mwamba vient ngai yazaki beau frère ya Marie Paul leki ya Joline Tambwe ok ba de Jasco ndeko ya Soleil wanga Blaise wanga après wana donc bazaki belé au tout ça Doudou Cheke kutu te ezali ba père elanga oncle Dibé na beta pe suna te oncle Dibé azali oncle ya Seguin azali oncle ya Bourrompela azali oncle ya te azali oncle ya vena biso na famille ka ya ba Seguin ok na ba famille pela ouais Bourron famille pela ouais après wana tant na yo longwa rue de son siko ezalaki ke mutu ayaki siko ke po nazala su na rue de son ezalaki monstre d'amour ok aye tango aye première fois azali déjà na poto ya quoi comme si neti ando vivre na poto soit asala musique abiki nazoluka orchestre oyo kozala pena ke ekoki ko accompagner nga na ba faire o nga nazosala ok ozomona par après ndenge tozali na rue de son biso mto bandai ko compagnie waze kwa wana ezali pauvre mais to travaillaka album wana na rue de son parmi batu oyo to bandai ko travailler na ba na rue de son yo président na biso na rue de son ezali Nono Mbula ok azana Paris awa bokutani non to kutante JC Parara wana ezali DA na biso directeur artistique mtando diriger biso ba Charlin Mwamba na bazai belé donc ba kombo eleke belé ok ozomona bon après wana président agelo bageno lokwa bino boza ko accompagner nga nous appelle a besoin que un jour saute na bino malamu to voyager ba par-ci par là to zano malamu mais bon accompagner nga mais tellement que orchestre wana ba yokana ka pena bien te lokwa ba yokana ka pena bien te na mambuka ya masolo ka ndenge zalaka bazara moi pressé
vie nonombula diaki matondo ba wana bena bien te nde salage bon monstre là aye kozonga ne poto tanga zongi poto ko ya na e biso nde siko to aki ko ya na ladi kansai ya kome azana kisasa na ngai bon ya kome ayaki kolongwa na ye lisusu akendaki ladi kansai ya kome ne koyemba epa bana ok epa vie na biso lutumba papa na biso que son âme repose en paix ngande siko na aki kotikala epa monstre par après tant monstre na ye kotikala na ye omona 3 personnes mosusu bayobakisama comme badanser ok ezali lukima don fils na Ige Bikolo akufa na Angola que son âme repose en paix mais lukima azali nga pe nazali nde toaki siko ko continuer na monstre première eloko oyo nakokaki kosala na monstre ezalaki ba playback nga na banda na monstre na 1900 je crois 95 ok voilà parmi les anciens na 1995 premier playback na ça na monstre ezaki na centre Rwanoni Bruxelles lelo tobenga ngo Kin Nazier c'est wana tolata ba polo ya te ya jaune te ya pembe ezaki compagnie ezaki nini ezaki Kin Service Express ouais nde to banda wana mais bateau ba banda ko soutenir monstre ezaki ba vena biso be rekulokasi ba Jebes Kol Titi Aboubakar que son âme repose en paix pa kufa ba vena biso ba Willens ba vena biso ba Ono Likolo Fader ba vena biso ba José Kola Molakisi ba banda soutenir monstre bango wana est-ce qu'on a ba playback wana ozalé ka danser nazalé tout d'abord wana pena nazalé na danser ah ok ah ouais intérêt na yo bande kozela département moko se libérer pour espace to olinga kotikala ka tant que danseur te intérêt na nga ezalaki te ke nazo espace c'est rien nga na banda na comme danseur mais intérêt na nga ezalaki ke nayebi ke na progresser na monstre d'amour le génie nayebi ke na progresser na makambo ebele siko motivation ya danse na esprit ya danse ezalaki dû à quoi elo oni bande omotive yo bon ngai pena normalement na bandi na ona mambuka ya danse te nga na ba quartier déjà na banda ko beta bambonda na oyemba nga moko ok masana nga mo pichu anda za na debonam que son âme repose en paix ya kufa ah yo beaucoup fait les belé hein ya kufa na ma njili do zayi pena ke soto vane na quartier boy c'est wana to sa bambonda moni osali caoutchouc ya bapine babenga ngoni chambrière manzanza bo beta bambonda soto oyemba nga na soto oyemba nga na bato fo babima na quartier bande oyesanga déjà que non yo za musicien so intérêt na nga ezali ke musique on azosala ngamo tout d'abord on alingaki yango nani ok ngamo on alingaki mpe na bande koyebisa Jova ke non il faut na progresser na eloko po eza don oyo opesinga kobande kobeta ozoyemba bande kobina te kobina kobeta mbonda koyemba ezali déjà don nanga donc yango ezalaki motivation non mais oui ti lelo na continue nango donc nde tomonaka edingo agagna vie na caleçon yo siko gagné vie na kana obina na loketo on est vie dingo gagné vie na caleçon nga siko na gagné vie na makolo nanga na loketo non ok Michel Babala wane na siroki donc voilà alors depuis poto a okute na vie na yo na ba vie na yo Charles Mwamba bokutani Charles Mwamba de déjà ce qu'on a tokutani te ya nonombula non tokutani te ba coup de fil ezoleka te mais poto ezake po o solana mutu fo numéro soza numéro to solana mutu ndeni po batutu bakenda misala quoi bo atana dudu cheke pe dudu cheke tozala déjà bozala déjà kokutana esala ndeni ba Dickens Aimé Dolambonda tozo sola déjà bato ba ebinga mingi auto souffrant na bango na kitira pevi ba ebi mboya za déjà na poto et bah mais contact n'est ça que à travers il y a mon émission mais contact faut un numéro mutu yo za numéro mutu te donc et le grand esprit bomba on a bien adu chekete faut du checker ayebi ke bon numéro mboyo yango na benga yo benga na za numéro adu checker nde na bengi ouais tout ça bongo ça fait après Olympia na Zénith bozonga Kinshasa alors tant ezaki que activités à terre ya poto et tu as voyage en Afrique. Comment tu vivais ta vie en tant que star? Bon, on a vu nanga
ndenge nayaki Olympia ezaki na 2009. OK. Tobeti Olympia le 11 avril. Après kozonga na ngaki sasa pour batapoto banda lo bana foti kala boina boina non non non. Moi je fais ma vie. Musa na ngeza musique. Donc on zamba pesi ngeza musique. Il faut na zonga na nu na mboka na nga. Tant na zonga ki sasa bon mambebele lekele ngai na vie elekele nga pena mambebele lekele nga bon qui va qui c'est le gars belé qui cité nga na muta qui cité moi je prie nga na za parce que totuna ki petit totuna matete totuna matete totuna matete to quitter moi sur le terrain totuna matete babimbo de qui c'est le gars qui dans retour na wana qui c'est le gars qui ba lo na boye sona tout d'abord combo le combat Jésus Christ na succès à la raté na sambela makasi donc na ebinda ko ba fait t-shirt na ebinda ko ba marabouté na ebinda ko ba nganga on a tout le monde dans le bani ngo hein te nga pena pona nga mutu nyonso ayebike na sambela neti pour le moment mutu pena o pena kotinga suna succès ya ba prière. Je vous aime beaucoup mon cœur Saint-Tia Boseko mwana ba mato papa na ye papa bomolo donc yende mta kotinga na succès ya ba prière en plus pe yende mta meminga na témoin de Jéhovah. Ah OK. Kwa ngai na ebi nzambe na ebi bandaka banganga te. Wala za pour na poto mascarade ya poto to te pour na poto kutu te. Déjà nga devoir na nga déjà tant na yara poto na 2009 tant na beti Olympia tant na zongi sasa nga mona banda déjà ko ebisa nzambe ge ndenge na nyate makona na poto ndepe lisu na kozonga à travers yo mo nzambe. OK. Voilà. La botte botali 10 ans peleki. 10 ans leki. Et 11e année. Combien de kita? 14 ans peko donc 14 ans penako. Na tebe na oh batu bela ba mo esanga zonga su poto batala. Ba mo seko na matete. Oh ozo le gabno mo na mama mobimba bina sa yi zoba zonga poto zonga agenda poto zonga yo sa nini a monda o mo souffre. Oh bine la abattoir. O zonga lisute. Na sécurité. Kasi on a tout là que on doit vivre en ndenge nini. Bon, c'est pas facile, hein. Ils ont manzambe, manzambe, donc na banana e. Omoni muto e binzambe ozo tambola na bosembo. Na voiture, ouais. Ozo tambola na bosembo. Donc il peut wa ebi Jova, wa ebi nzambe, nzamba otika ete. Ah OK. Ouais, ngamo na banda kolobake na sala déjà print na poto. Après ça bino boyebi ete na ko expliquer bino. On m'expliquer biso. Mais après c'est ça ko suba na poto. Osumbi pe na poto. Ah ya wana. Le roi na tika ki on déjà pe mangoye na biso oyezake mutu so uti poto akeki sasa po boye bake mutu uti poto za na lèvre. OK. Omona ka mbebo rouge lèvre na omona. Est-ce qu'on comment mbebo rouge? Na roma mbebo rouge siko ton na e poto babi aya la xapson mbebo rouge. Et aussi là et comme noir. Et comment mais le quoi na sola déjà na Jova na nzambe nanga. Na bege Jova. Na sina salé déjà ba print. Na zana vient na mo boye to vane na château rouge tant na ki Olympia ndo isanga petit ozonga isasa. Obi sumbulo ozonga poto. Petit na so ozongi kolobi sanga sute. Viens on a ba kombo na été mettre vane na château rouge mais lelo esali ke ozongi lisusu. Le roi na sala déjà ba print. Il y a un moment qui nzam Jova sali ke sur na zonga lisusu. Mais 14 c'est 6 mois té mais au regrettant quand même la décision wana ke ndenge zonga poto. Te na vie retard ezala. Yambo na bi ke retard ezala to za mwana mbali na profiter mukona lo tshena c'était mais au regrettant quand même. Oui, na regretta parce que natala que vie oyo na menanga na poto awa na vie ya kisasa eza différent. Mundele a considérer a mutu. A ebi valeur ya mutu. Zomona mais en Afrique na Congo na biso valeur a mutu ezala te. Okosala non nyonso mais ba oyeba valeur. Ba valeur na te. Na botikala ebele bato msu batikala lelo mona bango ki obi ah so na tikala nanga mais ya nga pe na za boy. Mais lelo za bato msu pe lelo boy na yo kuta bango awa. Na regretter so nga pe na tikala mais lelo na bote mais msu lelo famille na eza bien ba na baza bien. Ah OK. Siko ndenge ero yaki wana okutani na Dudu Cheke omoni Pichu Concorde omoni bato vraiment bazaki wana babande ko accompagner bino na répétition ba batikalaka omoni ba Stanford tu t'es dit quoi et omoni bango baza na avance ya vie yo za na retard tondeni
Que franchement vérité eza eloko bomba te. OK. Malgré tout nzamba lobi que na vie trop tard ezalaka te. Ouais. Mais bas en avance. Ah. Voilà, On nous reconnaître. Obligé. Parce que musicien oyo yambi na culture pays. Moi na yambi bato ebele. OK. Culture pays moi je suis ancien na yambi bato ebele. Bato ebele so na bina banda otanga ba kombo to aussi ça livre. Aussi ça livre. Donc on aura un monstre. Mais oui. Alors bobeta qui stade de martyr, bobeti Malawi, alors monstre abisi bino ki abike non, toi na contrat mo boye, photo ndo bobeta na poto. Malawi ngala kenda ite. Abi ko kenda ite. Malawi ngala kenda ite. Mais un projet wana ya poto yaki déjà. Stade de martyr na beti yango to souffrir nango. Les a obligés font na beti yango po ezaki soué ya monstre, ezaki pe soué nanga ke nzambe. Na ba parcours nyonso o ngana sala na monstre d'amour génie bisika zali. Azala kimia ape manaye na kimia nzamba pambola na ma nyonso. Bon. Par après tant que vous avez des projets siko ya poto il y a que ça la penage ozomo na penage première tour penage vedi penage babombi elongi babombi elongi yambo ya kundami nabi joveza nini ngo o mabele lisite o muto bomba ngao mabele lisite ni o bibi mongo te na biso questionnaire repose en ke banoko ba mongo ti minimum kutu na lela ya danger donc ke banoko ba mongo ti banoko ba mongo et pa beka toko bokila lokondo oleka na bobike o nini jambe la ngai na binzambe na eza sunini mais nangolu ya Jova nangolu ya nzambe mama penagi websanga ke non photo contre na mozindo ya ba prière ba fungola ba sukola non le témoin de Jova pendant les meilleure église. OK. Tant on a eu au vanda pena na vandisi na zoye kola vandisi ba psom na vandisa pisom kudute témoin de Jova on eza na batanga na bango bible balbaka sa neti aux églises mo bosonde te batanga pena bible to zoye kola na kenda pena ba royaume donc yo mona pena ke on a eu kota pena na roye kola na vandisi nzambe mama bokilo nanga mama bamato ayebisinga ke mi pesa na nzambe ofongolelo ba porte. OK. Yango mo lelo na aza ko se retrouver na poto lelo. OK. Pour nzambe. Adidas Arena concert les gars ndeni. Na yebike obetaki déjà ozaki déjà na Olympia, ozaki na Zénith, ozaki na Stade mais Adidas pe ezaki lelo. Ezalaki elekaki ndenge nini? Bon, Adidas Arena les gars bien. Adidas Arena les gars bien. Tokande kosambe na nzambe parce que tozali na kobunda mapena. Yambo tika nzambe na kati makambo ko. Tenga linga nzambe mingi. Bino omoni biso na mokili to comprendre na te. Yambo tika nzambe afana. S'il te plaît. Omoni to ngai pona nga. Natanga komba Jova mingi po parce que na mokili o muto peso na souffle de vie à Jova. Lelo ponga na vivre boy na bakao nga na kutai nango. Na kufela lipasa moko. Tant on a zonga tant on a beto Olympia na zongi na kutai na mabebele. Na kufela mwana na ngai ya mobali mais verdi. Que son âme repose en paix. Les mirants azali. Na pesa bana na nga kombo ya waze bana ya kombo ya waze ko. OK. Les mirants na fleti. Mais verdi fleti na les mirants. OK. Merveille à moi si azan Lubumbashi azotanga. Na kutai na mabebele na sali ba accident na lokolo mutu a aider na mamunyo sona tout ils ont monstre d'amour. Papa bolingo papa maele. Donc na mam onga na kutai na ngo na vie il faut na tanga ka kombo ya Jova. OK. Omoni bato baloba ke non musicien ba musicien ba simba ba kisi ba nini te. Moni nzambe so apesi yo don. Nzambe so apesi yo don. Salele yango na kibonzambe. Omoni bato ba simba kisi. Ba ebi musala te. Da kumbuda pewe musala te. Ah mais wiso simbi kisi o ebi no musala te. Mais wiso eza don nzamba apesi yo. Ah, da kumuda ebe royemba. Que son âme repose en paix et paix lisusu na famille na lisusu dakumuda ebe koyemba mais façon que ya kisi o bozolo belanga na ebe na ngango te ye monde mutu aki ko témoigner que non ngai soki boye wana je sais pas na éviter mais ngapo na nga nzambe apesa nga ya déjà don nanga
donc musique ebotama déjà na nzoto bave nanga ba Roger Ikono ba ebi yango ba bourgeois e bonzo pizzo londo papi banda bijou mafuta ya Pierrot mafuta ya Paulin mafuta mami londo ba ebi yango ngai don nanga ezaki musique. OK. Gabi Boseko ba ebi yango. Siko ndenge obinaka bongo banani babinisako plus ezaka animateur nano ba ezaka ba animateur to ba drummer. Bon, musique tout d'abord, pour bina peno se sentir. Eh, pour ndenge bina ki wana na Des Arena. Nani ando kota ma nani ando ma motiver yo. Ezaki animateur to ezaki drummer. Te follow ba bana ba ko tourner esprit pena ya vibrer. Ah. Eza tout d'abord musique et nanou, eza nanou. Drummer. Eza drummer, eza drummer, bassiste na soliste. OK. Donc bango na soki pena na koti na sentiment na bango mais comment? Donc MacGyver hein. MacGyver en accompagnement. Accompagnement des arrêts lengi mais musique bena non. Nengo bina wana, nengo tobola gigi. Oh, mais musique eza na guitare basse, ezali drummer, guitare basse na soliste. Mutambonda te mikobi te. Na mbonda pe. Ah na mbonda. Na mikobi na. Moteka yozo sukisa. Ngasko funa ndo compléter su ya mbonda. Te biso nyonso tozati. Biso nyonso na musique. Et maintenant linga émotion, sentiment okotaka na ngo ero bina wana. Bamona ki bamona sima. Bon ngabine émotion na ngeza bena. Drummer na bassiste. Ah bango ba kotsa ko vuma na be. Kinding wana beno zo kilo. Loso na vibrer. Bango de soliste a enega opesa nga elengi. Accompagnement pe ga pour na opesa nga elengi. Ce que préfère habit tempo to ketchup. Ngai bon nyonso baba drummer. OK. Te on préfère nani? Bon ketchup virus. Ketchup virus. Azana tempo mo bo so vandi so pe nous sentir. Wana Mathieu Pumbwe. Mais comment mais habipé c'est bon. Moi à 12 ans. Ouais, moi à 12 ans. Ah OK. Donc on a nous surtout les gars qui a merveille na Des Arena. Émotion tout et les gars qui bien. Bon neti par après ko lobela neti émotion zo lobela ne lorote pour parce que déjà c'est na beta déjà Olympia. OK. Comment on a battu belé boy na salle. On a mis ça na ngode. N'importe quoi. On a déjà c'est na messa na ngode déjà. Sur émotion no ina chi ndenge za mo be émotion ya ke moi ma miso bimi ah. Donc naza awa na podium ngamutu nazawa. Et yaki na momani. Bon, na podium mais lobela ne lorote pour ça métier na nga. Yambo na biga métier na. Écoute s'il te plaît. Et ça na bandeli question. Tout le monde a vu attanga de dans sala boy. Il y a des moments il y a des invités quand je reste on a kichoyo no bi kanga de momuna yambi. Tu vois? Na loba ngo so mutatulinga question na loba eza jour na yambaka intel. Eza nde mona yo obina ra obeta basala minene. Afrique kutu loba te. Congo kutu na yebite yo balemba o déjà. Na lobi moment to benga moment fort na yo oyo ata 5 secondes lobaki ngamboyo ngam nazawa. Bon, ata manager na ngai ayebi yango Micho Mabala wane vena nga Gabi Okenge ayebi yango émotion nga pena tout d'abord ezali nanu nga lelo sumboyo na obeta Des Arena. OK. Émotion nga pena ezali na yango et ça l'a plaisir par rapport à reserver les sous batu na Olympia. OK. Lelo suna yesu ko servir batu na Des Arena. Donc ndima kite que un jour na koya sous poto. Après 14 ans. Après 14 ans. Donc na ko matete seka ki. Matete seki. Kongo mo yo ko dolo ba matete yo. Et matete seki pire parce que matete o la mungala ba ngo so l'équipe boye. Même so betara tout, obitela betara tout na zo mpepe. Bazana yo. Donc mwambila epichu ayebi yango do eza pena émotion moko boye o eza pena ge elekelanga po batebele ba yebisanga pena bi yo tebi zumbulo zo ngapoto na sekana no mais na yebso vérité que émotion na eza pena ge kolongana no kisasa kozwa avion okitana na za vingtaine oya sur Roissy Charles de Gaulle tina koma sur na podium ya Des Arena auto ba no mona ba émission ba nini sko ngamona ndo ka somo nango est-ce que na obeta Des Arena mais na yo mona sko comme réalité émotion na ngasiko nde yango na nde na kumisa Jova bi siko Jova na servir pour ngai ba fanatique na biso bato balinga nga na benga bango bandimi ya Nzambe bandimi akolo. OK.
Alors, air concert qui est reporté. Au milieu de la Kini. Et ça, là, n'a pas si peu parce que. Nazo remercier tout d'abord Monstre d'amour, génie. Ndenga Bundi. Ndenga pena Bundi, Nzamba Pambolae pour Aza Mobali. Ok. Aza Mobali. Oh, ya banda koloba na biso, yango ekokisamaka. Donc, nandima ite que non, nakoya sous poto na beta Adidas Arena. Et ça là, n'a pas si tant au près à lobby, que non. Donc, il concert les a annulé. Ils ont reporté. Ils ont annulé, mais ils ont reporté. Na reporté concert pour parce que bapé singa visa au ngana linga ité nombre de personnes ngana linga eko ba tchaki pe na embarras de choix ouais donc tant aloba bongo parmi bato ya ki na bango ba ko obeta concert te yo obeta concert na 10 personnes Mboya Zate Mimi Sersi Azate Samantha Azate ozomona mais monsieur ba roi na c'est important te ba roi utilité Miko Binambonda Azate, Cascadeur Azate, Carsini Luzubu Azate, Jos Dien Azate, Guilain Samba. Zomona. Parce que souci à monstre. Atali, le roi va petit dans Bazate, non, non, concert est reporté, tout ça le 14 décembre. Donc, on a un monstre au Bunda, pour la petit naï. Yango le lomoni qui n'a pas se retrouver na poto, pe na beti l'histoire Adidas Arena. Ah, ok. Voilà. Alors, yo nous a posé qui mettre la chorégraphie to et là qui ba idée si lelo nazara mettre chorégraphe mais yo zo benga mettre chorégraphe mais so tali na kirtira pe yo za na Adidas Arena dembo yo mo za ozalaki ngala tout l'année par rapport au public so tali na ça c'est quoi ça au moins mamni na ça na obo animation ngai na bi onga la mona ba bantu mususu ba yo kayo ba comprendre yo mambo na otuna parce que la question où tu parles bango oui mambo to sala déjà par rapport à Adidas Arena so tali bende na lati tala na si na lati griffe na yo Nike mais likolo na lati Adidas Arena na ça yo na bomo yambo comment tu t'es organisé au préparer parce que na moni bozo ki na danseuse à sika au moni c'est pas c'est na robina bozo ki danseuse à sika na Suède ni Perlette Chichimo te Perlette ou te Belgique mais danseuse à sika ou ta ki Suède Perlette azane danseuse à sika te to ba te Perlette ou ta ki Belgique voilà moi na déjà te azo ba bo recruter le sous à sika o sika ou ta ki Suède na concert o asuka o place moi ça buka nele likolo bon ye aza danseuse moko na nazo pese ba ye ma félicitations nazo pese ba félicitations pour Babilo Robiso Salara. C'est pas facile. Na yebiki ku musicien moko akimaki J3. Donc akata yikutu ko moi c'est niveau zo bini sa yekuna ko kite. Na yozo bina peme na Michael d'Afrique. Be pozo ba crac on a facile. Siko nani bande ko shira onde nini. Yo moko non na bande ko gérer yango pour parce que eza esprit moko boye la nga. Nazo tala ndenge muto azaleli. Est-ce que loko muto akokango? Est-ce que loko muto akokango? Ndenge na gera ki yango na bande déjà koyebisa bango omoni ndenge Mimi na Samantha bazawana soki basali likamo boye bino bozana na sima na bango o bomoni ke boko koka mais o bomoni ke boko koka te fo ozonga na sima botika bango ba sala ba défendre o biso to préparer parce que on va mesana ki déjà ouais bo suko Kishasa ozotinda ba chorégraphie ki ni pe yo moko za kuna na ngana olinga na yeba comment ndenge no bande ko kabola on a continué la vidéo, tout est allé que bah qui ont déjà dit. Continue la vidéo, bah non dépendre na ngate. Bah non dépendre na yemo monstre d'amour. Pour monstre pendazana, il faut boyer bah yemo para mettre chorégraphe. Bon, là tu n'as pas papier là. Ngani ngoy sanga oza clair hein parce que dans soana yongi bina magna habité pourquoi quand dans soana ba bandol ba dans soana les mystique. Yo mo voyez ça biso qu'est-ce qui définition non la qui ça autre non non te moi la soka la misa dans la soka ndé banocha ngo boye dino bendanga na et ça ça Elexini kudugu zela nga mona te zela na ça kiba micro nazomona na la ça na la te yo zela question la relaxera après ngala che obando tumbola nga de après Elexini bon omoni boye eza comme si neti prière approche boye te oche bo acho mo sizole bango nyonso na brr wana eza na owaye bango nyonso na brr 3 wana mutali après oyeboye kudugu eza nango na ebite todo ça multiplication hein te eza te multiplication te na façon ni te na ebite la tuni ka Elexini eza danse
eza ba inspiration oyo monstre yemoko tango ayaka na babiloko na epe mususu mwa mlage na li place auto cha kudugu mama yi kudugu mama yi kudugu allez toke monsi isolé bango nyonso na brrr balali na rai po oyebi ke na ko epselo mo bo oyebi ke banda to beta Olympia spectacle esama na Olympia si lelo ya na orchestre mo te eza pena ki itikala osala ngo ouais Adidas Arena et betami nango et betami kitoko to beti kitoko mais Olympia c'est pas facile hein. Ah ok mais au contribuer mingi ça c'est quoi ça pourquoi vous allez car leader y a chanté du début à la fin na ça c'est quoi ça na sali ba ker car pourquoi vous avez leader y a chanté na go mekelo muke te mekat ko mekate me osala koyemba mokolo ayeba kanini akosala na mwana moke yo mokolo mipe sa respect leki akozongisela yo koleka alive na biso siko président Malio Sombaye bande ko kanda ya nini wato lobela siko parmi bato basala bato mabe na gisasa ko papa motolo kola nyama soki moninga adwi okomi biloba loba bondoki soki moninga abali sepela tango na yo pe kokoka tui etenai de l'accent eteneza langage mobo ya biso ba ke mais ebo chabo tui ebo yabo eda sa ba mongo chi eda sa banga eda sa butu plutôt etenai mama Hollande moi si ya président Balio Sombo bisiko za na pesi mbote komita sincère mo nyango te ete za ngo mabete sincère lobelo nebo ese biso embi bêtise eteneza bêtise te eteneza kaka système na biso nde bangala tolobaka vous comprenez so na lobi ke o eligamo boye na ndenge ya bêtise wana kutu na na ko loba ngote mais etena eza lokwa mutazo kamwa mais pourquoi bo benga Balio Sombo yumo po no zoeka nini wana te omoni ça c'est quoi ça ebotamina nous na générique mo bo pongai na culture pevi na suika na obina te OK na beta mbonda na yembaka na sala pe animation na culture pevi ndenge na yebiso ke na yemba kutu na ça c'est quoi ça na yembi bon soto zui susu neti na épaisseur à molili na sala déjà animation bon eza na nzembo mo bo eza motema nani motema mabe te motema mabe te eza ouais eza ya na vocal mo na sala sous album eza olia kama bongo ngoya o mama na pondo alimbondo ngoya o mama wana yo ben oui nalituma ozopesa moninga te ole bobe boa mabe bosco na animation wana eza mboa mabe bon animation au salani na animation na sala sikoyo Google bechwa wene bana ba sepela o bechwa wana na epesera molili OK bechwa o wene on dirait on est boti nini ça c'est quoi ça donc Google bechwa ya on est seconde mutu et obota ça c'est quoi ça po to kotika studio bo pas dem na monika mbamo président bi photo beta ilo mo bo ineti ya kimongo pe mboyo elo no mo yemba na kimongo na boye monstre d'amour donc génie elo mo yemba kimongo na Google bechwa e go botela biso pe mo elo mo boya to bandi yango siko kana studio e bimaka bon kana studio OK ba mosko ton to bando beta rythme on attend la prise abi mboyo d'autre part yo pe aussi au sala déjà ba moi ba voix na yo na ndenge ya bakimongo na mais na besoin voix mo wasike zala wana nde yaza muta inspiration na mona bon to bien na Balio Sombo ya Freddy ndo monike ayo benga ya Freddy nde sali lelo que ça c'est quoi c'est Simba OK Ah, OK. Merci na Fiston Benza na Royaume kuna na Maroc, ba bonne année na bino vraiment. On est toujours ensemble. La mo tomo quitter vraiment. Alors Kibombanda ya yona bon bonino papi Lukima. Breveté Lukima. Ah breveté OK. Afin chérie à monstre. Biso mbale zo ba afin chérie. Bozala to bozalaki. Tozalaki. Bozalaki ba afin chérie. Tozalaki. Mais yo njoro bengi obendia Lukima makolo likolo. Des fois poto. Na obende makolote franchement vérité nga za muto Jovan na sambelara moi na mai non
Yé pas ya poto déjà. Ya beta LSC. Ya betika LSC. Yo beti Zenith, Olympia, Adidas Arena. Te Zenith nga beta te. Balba beta. Na Kilelo. Kilelo suko Adidas Arena. Kilelo na Adidas Arena. Nga beti Olympia na beti na Adidas Arena. Bon, breveté Lukima, mon ami personnel, na lingage mingi. Bombi musika. Te zaki erreur na emoko. Alongwaki. Aki ko dégager, akendaki ba orchestre kili na rotanga ba orchestre musute awa. Na rotanga ba orchestre musu ba komba ba orchestre musute. Alongwaki. Aki ko kende bon na rotanga ngo pona bomba ta kende quartier latin. Par après ayo kende BCBG. Tant alongwe BCBG aye siko ko sangana. Kozonga lisusu. Te ayo sangana ba G5. OK. Tant ayo sangana ba G5 après ayaki isu ko zonga orchestre. Tant azonga orchestre Namoko, ba programme orchestre nazo bondela master vanda to vanda na yo to zala na prezi. Prezi azali motema malamu. Mais ndenge azali laki liboso na ndenge ya lelo eza subongote. Yo landela ngai. Yo esinga na swango. Yo landela nganga mutu na umeli na ye. Master boye go yo kanga par après na mona ka ke ote bon lokwa bon ba ke malawi ba tiki biso asengi passeport na ye. Et c'est Master Tozala, il y a un passeport. Songa na olobani. Akenae. Dans la monde bakani. OK, projet na déjà zalagi ke Luki manamboyo lokola ba umeli récompense na bango eza ke non, il faut na mema bango prototo ya to beta Adidas Arena. OK. Tango ya ye aye olongwa na nga na tika na sunga moko maître chorégraphe. Mais tozai 3. Tozagi ngai, Lukima na Ali Loketo. Ah OK. Mais parmi biso 3 wana bango 2 bazaye soutien ngane mnatikala isikoyo maître chorégraphe ya orchestre mobile. Domando bundara yo mo. Mais na comme ko bundanga monandelo na se retrouver na beta Adidas Arena. Ah OK. Alors bala matete balobi touro ya mamba téléphone té. Par rapport à quoi téléphone? Oh tes promesses sur un téléphone monstre à la kanga me sur un téléphone. Touro mission tout mambutu ba cadeau, ba récompense tout c'est bon aujourd'hui ba bilo nous surtout ndé on sait musana Adidas Arena. Ah. Mais ni naza sikone na lo bano boye. Naza normal. Naza clair. Naza même moral na mo. Te na binaza la clair. Clair net par rapport à quoi? Bon. Toi aliboso a ozonga kin. Olobaki olongwaki parce que bike au silika kipo balara ki au voiture. Il va passer ki oté. Balara ki au voiture matete bon ngai. Ngai te matete to ute matete. Non ngai biso mambo. Biso na sokene matete. Moi na nga botala. Yo yenoka poto ga. Ngai na botala mboloko. Yo écoute s'il te plaît. Yo yenoka poto première fois. Ndenge poto ango ezala rapena yende na omone la condition ezawa. Oyenoka pendant 3 mois à lozu voiture ozongi na ogisasa. Que c'est là qui tient qui chasse en moi. Te zaye bongo te. Te yango touro la na yeba est-ce que ça téléphone te touro vraiment match là c'est bon. Le match ça c'est bon so monstre lobi na leloge. Tozonga gisasa. To Micho Mabala wanende yem tozo relais. Te Micho Mabala wudu déjà non tout d'abord to rouler na mutu ka so bige mbozo mutu kozonga gisasa. Alors ça sozi monstre yem tozo relais kasi. Sozi monstre na. Sozi. A scène. Kasi yem tozo relais. A foutu la monstre banyongo. A foutu la monstre banyongo ndeni ye. Ya la prêtre atambola nanga tozana yem tapesanga ba concert malamu. Na kati ya Europe ande tozawa. Donc eloko mabeza te. So ozonga mobimba. Ah. Yo sala ba je. Tous les gars ozonga mobimba to de. Ozonga mobimba ko, na ozonga bena. Na ozonga mla mobimba donc bien verti. Ya bengra to boy be mission bongo. Ozon dimande. To linga be mission bongo te, to linga be mission bongo te. Bon par rapport à quoi yo lina ça netini. Te parce que to boy pour le monstre le bio, on soko pona liboso to lo bagate mais na téléphone, o boy moi na téléphone. Ah. Ça la bongo te. Oui bi dembo ya mystique. Pour ça l'homme tabakanda, na voyage angolo silika ki. Oh, na voyage angola na silika te. Ay yambo. Voyage angola kutu e o tombeke, nga na sale accident. Nga na sale accident lokolo voyage angolais. Okendeni. Ba ki c'est lequel makasi yambo. Qui cité to ta robeta concert na Njili. Ezara soit disons na Wabilo wa segoma peso sala. Te l'école moi za elimo sang. Est-ce qu'on sera là pour que ne va prière na segoma futi. Te nga na kota no ba prière a bikota kota te. Nga na ebika Jovan Nzambo asali likolo na se. Nzamba mabo kilo.
ya mabo kiloko ya manene ba mato. Alors bah ça il y a voyage angolais les quarantaine. Pourquoi c'est kaka? Na silika te mais voyage Angola na ki kozwa choc na lokolo na buka na pena miku ami balé bima libanda. Les sous moment monté na koka sous voyager mais na sepela na voyage wana po ba master na nyonso ba collègue na musala ba récompenser ngai ba lela eza voyage mo fa ina voyage ngo mettons na yo buka na ton bon ba kei kozonga na bango mais comment donc so moni muta oti Angola na nga to na so randemo. OK. Na bande rolata makasi po ba elanga pe na ba kolina nga o bana matete nyonso ba na Angola na pesi bando tindela ba tindela nga mutaya na ngo ipoka poka. OK. Voilà. Comment tu t'es donc nini au s'en sortira qui na accident na ke o bandela sukubina ba nini donc nazo remercier tout d'abord nos monstres d'amour na bongami susu ba effet secondaire ezaki te tikala te rien et le côté nazonga pena normal pour monstre loba pena ke mboyo nazana besoin na yo au sela nga mambebele na vie et surtout na mama musique nazana besoin il faut otambola otelema ozongela musala na yo monstre merci papa merci nzambe abaxelo ya mingi lisusu koleka donc mutazwa charge nanga pour les longa na telema boeza prix un monstre d'amour abebisa une affaire ya ba $4000. OK. Babanda ngana na bokoko esimbi te koma pina ke likolo e poli faut bakata ngango o ti présabi jamais bakokata mboyo lokolo te bolongo yena na bokoko wana po mutu wana za lokuta nde monstre yo lobake bolongo yena bokoko wana mutu wana lokuta nde ba centre handicap. OK. Na Willery. Ah OK. Kuna bisika monstre pena agende robebisa ba $4000 $5000 pour ngana telema lelo bwana koma mboyo. Ah OK. Voilà, yango moni na remercier bisika za. On m'a pas mbolé belé nzamba ba accélérer sur. Donc dès on ça bon mise là déjà salaire no ba récompense non avant. Yo ça un monstre. Oh ya lo ba ya. Yo to tika la nywa monstre. Tenga za. Ben oui, c'est que yo to tika la nywa monstre. Nga za nyongo na. Za nyongo nete. Na nyongo nete pas nyongo na ngada. Ah OK. Donc voilà, to comme vraiment la souka émission na biso to zaki bongo na Mboyo Londo. Donc voilà, ma souka ezangi ni maloba no pour na public. Est-ce que ça les lo mo bozo préparer les biso parce que année sili lelo. Alors to ko ta 2025 lobi. Le mo bozo préparer les biso bien ba date mususu ezali. Oh non bo vous connaissez te? Bon ba bonne année nanga ezana tout d'abord na bana matete nyonso. Na Congo mobimba na ba o balinga ngai bon mokonzi Souza Léon ayebi Jolili Batombo ayebi JP Diamantino mabanga atalo ayebi wana ba vie na ngai so na bwaki bango te Georges Dunda Maimona Facile Agaré Fabrice Mobiala Riche Minimbu vie na nga Didier Manaja Songa Mbeli vie na nga JC Minimbu ya Pi Roger Inkono baebi donc force Akimi Patima Sakidi baebi force Akimi baebi Thaïlandais ouais force Akimi baebi ba komboze belé Kazale Monto ba baze belé donc ndenge selon de tozo vivre siko na Europe wa ba programme nyonso eza na maboko ya monstre. OK. Monstre linga inano programme ya ba fête oyeleka ba ba fêter nano par apprendre ma mususu ya après to sala bomawa. Na Paris awa tout ça la ba clip awa ba concert pe ezali mais les autres dépendre ce qu'on a yemoko génie monstre d'amour ndé opesa biso programme donc nga pena naza na programme monté na ko pesa bino. Ah OK. Est-ce que on se sentara na ndenga kilelo on se sentara rivalité na nani po yo bundi na ba lambio obundi na ba lambio obundi na ba habité waza kini kombole nani leki ya Papa Africa obundi na pas mal à mettre chorégraphie mais au se sent la rivalité na nani muto amakaso mona yeye loro ya sala ra bimisa na ba mettre chorégraphe ben oui na département na yo na département na mama danse danse ouais bon toutefois na remercier na Aigle. OK. Maître Madova na BCBG na zo remercier petit na la 10 bon mutu mona na compter na BCBG susu eza Moulala, que son âme repose en paix, il y a ça Koufana déjà. Bon, la maison mère na récompense en mingi susu au pinagi na mona pinagi aza danger na mambarobi na au pinagi azo simba danse na maison mère za mao.
mais na robina mutaleki ngati na robina bena on va pesa babineli bango mais yo mo te mao apesaka babineli ye maître Madova pe apesaka babineli na bango ye mais na BCBG na BCBG o pena na ndo mona pena ke bato mibale soto kangami eza donc mokile kufi eza mulala na petit na la 10 mona batende na matete mais na robina pena boye so na se concentrer na moko mutu aleki ngaza te en plus pe neti na Europe awa na ba maître chorégraphe ou na banga pena makasi o apesanga spiritutu naza pena na concentration robina na côté esprit premier nga koma pe koka ok te na mona ke mo tshaba boye pululu na koma pena pululu na komi koka masa nga parti di koka ok ye ayaka na Kester que son âme repose en paix vient na Kester président parti di koka voilà na sa démonstration na rosala ngo ya pas de comme ba changa iloko wa na continue ouais parti di koka ye pa bande opesa nga moi somo trop mais aleringa de na obina na premier belé na 2024 na si moni pas mal ya badanse ebimi badanse okotanga na ba orchestre ya badanse ebimi ah okotanga na ba orchestre ya badanse ebimi te na quartier la te maître chorégraphe azala te na yebi ete azala te na yebi ekutu te mais oui bon na jet set jet set on deni ya fait rigola na yebi maître chorégraphe neta na yebi te so na yebi na otanga komone ne na tangi na BCBG ne na tangi na maison mère ne na tangi epavé na ngai grand prêtre Aigle Fali ne na tangi maître Madova donc déjà sur le bébé c'est que sur la continuer liste donc c'est que avant que ça va monter est-ce que on reçoit la bise le mot avant ou après habiter dans ligne t'es so bina salon rasi on ça là oh non on bina oh mais oui ok et dis le image na habiter so qui na réalisation tout ça dans les bons hein, ça la signe ah quelque pas ça e machine yango tomemaka bibembe tolo kugugugu osea dialo kebana shimboke kobebisa onza kumba ah yango ko sei ozoke isei mama o kingi oh yango ma solo ko ok merci beaucoup ça bicolo. Ah ok, ça bicro là. Donc voilà, pesa bambote, donc to komi vraiment na suka. Bambote na ngai na pesi na manager nanga. Micho Mabala wane. Donc yene mta otambwisa nga na Paris oyo ata Saint Boseko ma nene bomolo baebi yango to sola na bango na mutuka tanga zobimisa nga Willy Londo. Famille Londo, famille Boseko, Gabi Boseko na pesi bino bambote ya trop. Mboyo Londo aza déjà na Paris, bana Gisasa, bana Kine ebige boza déjà osepela présence na onde bomoni nga naza na mikili awa. Mingi ya olobeza te Fabrice Mubiala. Lemira Londo Mbunga, mwana nga ya lipasa moko atikala na ya mwasi Mervi Mbunga Londo. Donc bambote ya trop na linga bino mingi. So na bina banda ofongola page ya bakombo ba to elege belé. Donc on a kokate son excellence Denis Gambai na PC bambote ato Diabanza mwana nene excellence Diabanza mwana nene donc na PC bambote ato Johnny Yannick Bodo Force Hakim donc na boy donc batebele ba ebingai o ba ebingai donc Elvis Petit bambote atro. Donc nalinga bino mingi mboyo yeyo tozo continuer ka toujours tozana bino na remercier pe lisusu na yo moko dembo merci beaucoup na ndengo ya mbingai donc ezala mbala liboso te pe mbala sukate toza na osepela lisusu ke po bat baolo bage o bakanga baona banda ku benite na osepela surtout ça une mission mo ya kitoko lisusu atana o mission mabala baki aoya na bilambati aoya na bilamba poto ke Tour Eiffel mais eza ona na car ekasi
nde naza boye soka na kitika na sise mission na okita Adidas Arena elonga mbamo na koti na wana Japon. Okota ki Japon. Nalandi oka nde olata. Mamola matete. Mais oui, nalandi oka nde olatika Silveta ya Nike ngapi na babi bon. Tout ça na Adidas Arena pour si j'ai aïe Adidas Arena. Ouais. Nazo remercier Monstre d'amour, Papa Maël, génie. Na ba opportunité nyonso opesa ngai. Maël nyonso oyo laksa ngai. Kelelo ngana zala mboyo, Nzambe apambola yo papa. Abaksela ya mingi koleka maluvuma mama wa botiye moko Monstre d'amour na peso bambote Germain Kitemoko directeur na biso Patrick na pesi mbote bisiko zali na pesi mbote na ba collègue pe mususu oyo pe bazana kisasa ba zana question mo elinga na rotuna na rotuna et là question mo ya curiosité l'autre remarqué ba musicien culturel pays vie on dirait on a la femme ya olata babagi ya alliance. Donc, banda na Monstre d'amour. Te mengane naza pena franchement. À part Pichou Santé, il a quand même naza marié officiellement. Te bon, ngane pena naza na nenga mabete otuni question mo eza bien. Mutala ta baga mariage so amoni ki akomi na makoki. Donc Monstre tu le comment makoki te. Nani? Monstre. Te bon, nga pena nde naza bo suis célibataire, na on a balité mais nazo proposé déjà qu'il faut na bala. Mouton na bala eza Cynthia Boseko. OK. O na bala eza penaye mais na ndenge ya mabete. Soki na bala nyonso to eza mabongisa nzambe. OK. Ozomona mais nazo proposé déjà qu'il faut na bala Cynthia Boseko mais soki na bala bozui. Kepo faut longola mo eloko wana parce que boza tellement belé. Bon boya bala. Te po eloko wana on dirait mo ekomo coller donc yeka ndenga lobaka bomba mwasi na obino surtout bomba te ngana on a bomba mwasi na wande kayim tayemba ti Monstre wonga ibanje mo la bi ko composer webi ko bomba mwasi peza bien te za mabio te eza mabete pour parce que yo so mona mwasi Michael Jackson ngali na mona ya Monstre na ya bino nyoso oh n'importe quoi ngali na mona ya un vrai artiste na mona ya Monstre na mona ya omoni batu oyo bayemba basi na bango o bakumisa basi na bango eza erreur makasi. OK. Un vrai artiste a bomba moi si na epo na sima moi si pe ba ko salo mabe. OK, bien. Les autres au monde a par exemple les belé sont na ba. Ya moye bise sili. Pesa mambote sili. Mambote sili. Ah? Mambote sili. Yo zo lukela polémique. Te na tuli ka mambote sili. Ti ko ba na niveau ba kanganga. Te mambote sili. Te bambote ko sila te. Attends la ka vitamine. Attends la poto. Quand vitamine. Oui, quand vitamine. Oh. Mais moi, la rada, moi, la matete. Non, moi, la rada, moi, la matete. Vous avez oui, il y a une aïe qui est kotumbanga, mais nous autres tumbanga. OK, donc voilà, mbote sili. Te bambote et sili na onte na repesa sous moi 4 personnes, 5 personnes. OK. Ouais, na pesi sous bambote na mingi. Na famille Londo. Marie-Jeanne, Bosuela, Isa, Annie Londo. Na pesi sous mbote nanga. Alipasa na moponga mona alipasa. Ah OK. Ouais, alipasa na za na États-Unis. Bokechu en Canada. Bokechu Londo. Oh, Londo. Ah OK. En Canada, on va y Didier. Alipasa na solo. Mais oui, il passe en États-Unis. Bokechu. Ngamuro ya na ebo na botami liboso na za na Paris, yesko za na Canada. Na PC bambote trop famille Lokota. Ya Nazia. Na mobali na Toto Foster ba tupena ba soutenir nga beau frère na nga ma soutenir nga na ma nyonso c'est la famille so na kepi na parler no bof zwata moi $50 au chana poche donc merci beaucoup de soutenir Micho Mabala wane mon condition za Léo déjà sina borai bango donc Micho Mabala wane yaza manager na ngai yaza coach na nga yene mka coachinga na Paris donc mon konzabile le Japon toujours bye bambote na bino ya trop bonne année ya dino image yekutu déjà to bande rozane banda na ba répétition na ngwa role kai mutaya pene pa na zo sanga bimboyo yo za na succès mabe batu bazo luka kaka mboyo wana aya pena rolobela na
nakomi fantôme lisusu obibelanga te fois l'aéroport elongwe na mamba natali bola baluka ye oto koleka ye déjà elongwe na mamba nzambe ekomi na osu nakomi fantôme donc voilà tokomi na suka mama émission na biso donc merci à toi Edino Image pour la réalisation merci na bastaff na biso nyonso to Gilles Vamanseka Nixon Kangi, Likunda, Babi, Mateus, Lisomba, Babona, Nina, nos places aux alliés, sénateur Kebola, Moleke, Belé, Pelé, Tafoumou, Guy Massamba, les directeurs, et Rocky Massamba, les millionnaires d'Angola, donc, bon, bon année Nabino, Micho Mabala, Wane, aïe, aïe, oh, moi, son Tikali, non, on aime sur nous. Système Benza, na Royaume, à ma famille, grande sœur chérie, Hélène Ochudi, na Kabibi wa Longonia, Crispin Longonia, vous êtes tellement bête, déjà, vous êtes tellement ébélé, bon, surtout Balingara Dembo, moi, ça m'a défou, nous souhaitons bino, bonne année, aux émissions, à Bisso Yasuka, tout ça, Lina, année 2024. Merci à Monstre d'amour, place aux alliés, parce qu'une fois de plus, au Eli Bisso Lissousou, artiste et permettre Bisso, parce que bon, déjà, au PC Moussala, il y a fin du mois, tout au moins quelque chose, bonne année, place aux alliés, au Ezangi vraiment, Abakiselaona, staff Namo Bimba, staff tout le monde a déjà double ex prod, donc Bambote Sigazali Gino, tout le monde mo kondi Souza Poutuleyon, tout le monde Jolili Batombo, tout le monde Pati Masaki de l'État irlandais, Namoni Vita Vitom. Donc Vita Vitom, les rois Vita Vitom, Namoni Boza vous m'ébélé, arrivé père à maman et ça l'a eu son plaisir parce que chance wana au maman pension au pesa ki maman les aranzambe ni muté maman ndengeza donc vous êtes tellement ébélé ba culture na ba culture surtout aux États-Unis na bika bokomelanga trop na yambi yambo yeyo donc yeyo avant na plateau obwane osenga donc ba culture aux États-Unis il y a Canada Montréal Nasi Boza au CPLA, tout ça qui est déjà à plateau. Émission les qui quand on bolandi wana vraiment. Bonne année à tout le monde. Bonne année vraiment. Na batou soutenir depuis le 1er janvier. Si le 31 décembre, oh vraiment. Na moi elon Europe Sabino Tezara un grand merci. Ba oh ezang na banda kuna bino vraiment Nzambe abaksila bino apé Sabino. Ba méga ebelé. Bo continuer ko s'abonner, bo partager, bo commenter. Tokutani bongo na 2025. Donc voilà. Bye bye.